à Kobalo, mais quelque temps, à côté, ne pas utiliser Kaka. On peut utiliser ni au coup, tangué si la raté, ils ont un cas mouqué. C'est qu'à Poyoko, le bébé. Le bébé, ils ont oh, utiliser ni. Oh, attends, on a quitté l'état, on gosse à la théorie, oh, il n'y a pas d'anga. N'ayant de son empêche à la moutou moussou. Donc, une de ces pertes, c'est bon. On peut y avoir pertes, et marchandise, on a payé ça, et tika, il est là pour la libérer là. Bah, des fois, mais ça va être ma qualité, mais il va les bêler. Même si on peut faire l'ingaka, façon à aller là. Façon à Kenda, moi, c'est mon réseau, elle est courageuse. Abalaki aza mwasi ne ya kata ndako. Aza mwasi ya ndako, so na bali na aza mwasi ya ndako, non mwasi ya YouTube. Makambanga na mbala ndako ya ndota langa. Et ba ndota internet te. Ye balaki po na umanya internet te. Donc abi penda mbali penda elle est le bab so ba mongo elle est là. Abi so mbala zoba. Elle est la ndé zoba. Ba penda kize ya kimongo. Peut-être ka mkonza baskai. Oui te. Asenga ka bengi oyo so boyo boya. Ok, t'es ok, t'es poigné. Oh, parce que il est dans des mots dans bon mot parce que au boya mo pao, c'est que lingaki. On est tingna son abona bona. Atanani. On a des faiblesses mon pao, pas trop linga saloma solo. Oh, bon que c'est belé. C'est l'avantage ni à reçoit. C'est belé. Bon que c'est belé consciemment et que asala yango kana ngate. Asala yango kana ngate. Ils sont nyonso. Oh, chama na pesa sindité, na pesa mama li. Pesa nani? Ya sindité. Est-ce que tu as ça peut baisser moi ça coûte mon ben n'enga ba fonctionnement baisser internet. Ouais, c'est ça sous mais sous ma casse. C'est ça ba normal boulunga ça normal. C'est ça sous baisse. Alors sous mais ça sous qui zengi sous zo ba ma casse. Alors sous ba est-ce qu'on ba on ba là ba tout ça ba. C'est comportement non bien ba été comportement c'est quoi ça le comportement de bimi bongo. Acte ça. Acte ne bimi bongo. À se comporter bongo. Choisir tout bimi so kaza zoba. Wapi boko so Amiral Chamala. Na émission na ye efo perso. Et ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Awande pa balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti namira ba voisin. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité de nous suivre de partout sur votre chaîne Congo Victoria. Comme je dis souvent ici, ce culture d'excellence, mesdames et messieurs, par rapport aux actualités, j'ai encore le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Nassi VIP. Elle est parmi Soda et Ferregola. On va essayer de parler par rapport à Ferregola. Niveau, il y a Harmonie Dynastie et comme le niveau, on va essayer de toucher aussi des points de Karine Mokon. Tout ce monde là, baronne, on a aussi encore la présentation officielle au Batubélé, interprétant encore ma message avec Nassi VIP, au point de vue. Grasté mon avis des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à mobile, il y a Grasté, il a parlé par rapport à comportement, il y a Grasté, sur les abésité, tout solo là, Navi et puis c'est les deux au point de vue. Merci à notre équipe, messieurs et dames, qui travaillent toujours au four et au moulin. Merci à vous qui sont toujours l'excellence du travail et les profs, les professeurs de tous les monteurs, aussi Mazo coordonné dans la machine à montage. Et merci à vous, tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois mon vieux Dadi Mavou, vous qui me suit depuis sa résidence. Merci aussi à vous, mon vieux Odilon Mampouille à boutique exemple à suivre. Quand on a croisement Gambela au Parlement chez Odilon Mampouille, et sa boutique mix, grand dame, grand monsieur aussi. Merci à vous, archevêque, le Bobo Zurofini. Merci à vous, une grande dame, femme très très responsable, madame Wasson Tchétché Africa qui me suit depuis Paris dans quelques jours et toi à Kinshasa. Christelle Bola, vraie femme d'affaires qui me suit depuis sa résidence. Guissole Fongolanga, Nayamba vieille puis Nassi Basile. On va essayer de parler avec elle par rapport à question d'actualité. Là je dis bonjour Nassi Basile. Bonjour Amiral Chamala, bonjour Naba abonné nyonso ya Congo Victoria Télévision babi chaîne Amiral d'après ça petit ka ba s'abonner ba tala ka ba continuer toujours côté ça bien makasi pe mboti na ba o nyonso ba la même de prix partout.
Viens et puis boni basango ya les padres. Oui, les padres ça très bien, toujours quand on a préparation, l'or moko linga bete la biso awa kalaté. Donc Casino de Paris, elle qui ça ils a somme. Donc on a ba coulisses, ba répétition coulisses. Donc les padres pensa kimia ya nyama, ama boko kangamate, azo travailler pendant ce pays ça toujours ba poulet na ba fan na ye, ba mélomane ya la bonne musique. Donc tous zo tous moins lo comment ko remplacer Pyroman tonné. Non, tous concert moko peut-être ou donc du genre Casino de Paris à tes à la pensa bon te mais pour nous moi image kaka Casino de Paris ndenge linga ke en tout cas aux a décidé to les capeka pour nous expliquer ba pour nous faire comprendre toujours ni kozala pe mu connu mais tous en coulisses tous travailler en coulisses les pas dakanga maboko te là toujours dans mouvement. Voilà mesdames et messieurs, c'est elle Nancy Vie et puis bah c'est vraiment yé oyo tant bomoni bomona ba mo faire école na silelo oyo confiance oyo faire apesio comme na mo référence qui partout ba mono benadom image les pas de cet effet comment. Donc ils a plaisir na ponara na ebara na sala choix place à malamu moi si omoni na ezalara au monde a fimo boa bien qui tourne dans mobile mo ane lokoté les akutu un moment ye bien mesdames donc qui mo ba leur foot au sala boy eza bolingo pa linga kai nge pas le padre tellement na na bolingo solo na linga le padre na linga musique le padre na linga ye mutukutu na ndenge ya mukete tant amoni que moi na bato ça ne bien pas ça on amour azale te muto peut-être amoni que ça traître oh un jour sala kende ngaso na tiko be le padre so na bi na fanda na fandi na ndako na mission mote on na fanda na la ceux qui bani non na pesa ba information vrai ba mission bazala bien donc les pas dans choix na aza muto na linga de prix ba retour nango azo sopela ba flair pour nous ça malam na pesa ka merci pour la considération na pesa merci pour la confiance nous a toujours fidèle naie non ça c'est toujours oya kolinga et non bimali banda te non déborder te ne batum ça la redéborder ko mabe nous a toujours kaka na pembe naie et nabi que retour na weza kama malam o apesa rangai. Et puis on a eu des informations comme pe na moi bituma na baba ndeko no bala pas faire o bolobela ka faire moi ko tsaba ninga ba kalpo na rayo le kaka. Non ngaza na bitumba te ngaza na intouchable ngaso simbingo zo problème ngaza mona nzambe naza bitumba nga kutoza le beto le padre pour le padre mata visibilité encore tellement siko nazalaka naza muto yo oyo na éclairaka est-ce que ça na éclairaka et ça la siko batu baluka ko cha musapi donc comme to ya cha musapi akuti siko naza muto ba cha musapi te pona mwana nzambe donc nga linga to za ebele to panza sanga le pas to lobela kaye partout donc non nga za na bitumba te le contraire naza la radne na batunde ba bundisa ngai mais ba zo problème nga so bundisi nga pose problème donc na bundisa ba tuti na pe na to bundisa ba tuti le faire azer ya mutu nyonso na to bundisa ba tuti musala na ngande bangisa ba to ebele. Donc on salela et bangisi mutu moi comme koluka a penser l'icône au-delà ya ba penser na ngai donc ce que je pense au-delà ba penser mutu donc sa vie sima duanga ce qu'on a luka na penser selon makambo na osa na vie yo luko o penser selon o nga zo penser pour na yo tandis que nga zo penser le monter pour na yo yango mona batu mingi bazonga sima nga na kenda na liboso. Viens et puis comment évolution et puis Roman on a fait du château qui a 3 mois si je me trompe pas et puis Roman 1 million de vies sur trace coup de chapeau l'artiste Fergola mais et ça le onde ni ko beta 1 million babi parmi les artistes babeta na New Transfer as premier artiste babeti 1 million de vies na New Trans. OK félicitations le padre na yebaki eza bongo pour puis Roman les albums oyo eza single oyo il faut mériter biloko belé pe ezo mériter faire ego la minute va nommé comme 3e coach na nini na Côte d'Ivoire na Voice Africa na ça on a Côte d'Ivoire na minute faire ego la pyromane et na ba biloko ba concert belé photo beta kami te bo mona pe calendrier artiste donc pyromane parce que micro pe na katu te comme prendre ma calendrier il fallait passer calendrier tout le monde dit grand mon pao a ti enfin encore rien comme sous tour elle pas très faire appel ça calendrier de bo apesa ki te apesi ko bimisa ngo seconde zalaka na affiche ne to la makamde mona batute fallait za fali faire affaire faire ça makamde mona batute prévenir to comme ko ba concert monsieur beta mara to annoncer ngo msuka avant une semaine ba voyage monsieur msuka boko annoncer 2 jours pour faire ego atasali asali alobe le conseil za lobby basali lelo ba lobby ke conseil za lobby bat boya kaka donc faire da comme niveau wana bisto bimsa calendrier de ba nyoso bazala raté surtout ça na 100 concerts après 2 jours to comme semne oyebim to beta lobby kuna après 5 jours to comme semne to za raté donc mutam ta sana makamna ndenge na faire pe asa makamna ndenge na puis vraiment na ke bien
pyromane na ba terrasse ezobeta et pas ba na moto ezobeta na ba boîte ezobeta pyromane c'est sûr na c'est et là ça ninga bien ba capter pe na facilité donc quand tu capter coup chapeau l'artiste mais pour on rebeta ndé pyromane ebeta mirade nga tambolaka na kota penza barte na kota ba boîte bien sûr na ba restaurant ezobeta partout na tambolaka pyromane ebeta na ba 4 coins tout est 24 communes na ba pyromane ezobeta partout pe batou bazoyemba pyromane. En tout cas, purement, faire rigolo là. Quand on nous a reproché na pyromane étant que vous avez monté dans le monde il y a musique trop étant qu'on a les pâtres mais quand on a moi côté et ça les moins cher. Non reproche à pyromane les athées. Non encore reprocher que ça qui facile pour mieux ça capter et ça peut reprocher. Bazo ko lo baramo be erreur ba France. Te batu ata mutu moto ya moni to pese bon da demande. Soko moni erreur à pyromane. C'est le biso débat en français. Quand on dit qu'à faire un bien en français, beaucoup de débat en français. Ça le débat en français. Oui oui, à beaucoup de en français. Critiquer en français, ça débat en français. Non, pas même tout le monde a les cas ça débat bon. Le corps nous a les quitter donc c'est que purement et un sika kuto ko lobela ngote nyo ko lobela mabe na ngote nyo c'est bien. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre tous en a si VIP. C'est aussi important de prendre quelques minutes de parler de l'artiste Ferregola Jésus de Niès parce qu'Azamoko Baye Oyoba travers dans l'artiste le part de Nancy te fait une parenthèse à l'époque de tout côté question d'actualité. L'artiste Kofi Olomide Kamba pour savoir plainte auto monaki basala Kofi mais beti tourna Kamba ou ningisimo qui lui ko fait que kita tous les maçons pourtant à Paris plainte et moto et mon par rapport à réaction ya Kofi na Kamba. Par là na bato bato basala na bazu bato basala bato mabe référence za la Nzambe muto za na lilo basuki za la Nzambe mutu oyo kiko tikela mikumba neza la Nzambe oliyo okansela ka bato ke muto zo sala ngabwe muto ko tune za Nzambe muto to ko tikela mikumba za Nzambe Kofi Olomide sali bien makasi alakisi ke eteye bele so kutu Kofi sali bongo e bongo batu misusu donc na beteke maboko sali bien makasi abi na ko eloko côté s'intéresser nango na mikumba na ngai na ko zanga pongi na ngai elasi ke mo pa pasanga pongi na problème koleka batu kutu bien ngata yemoko comme yo mo tanga makoleka makambele kana mboka donc elakisi ke même ba musicien même biso ba journaliste au lieu ya koloko kanisa au lieu mitu na nini sala na sipoza la boye kende retourna Nzambe Nzambe tuna luka Nzamba lakisa yo nini sala rapona za la onaza olio mi betsa mutobela liboma bon comment on dit liboma pour toujours ko penser toujours pour la mutu saigne pas bien Kofi solution na ko luka Nzambe solution suka yango wana donc ngapeza beteke maboko na continue ça kenda po tongo ko sambe simba atomba ki pesa malamu ce qui a que ba problème messi là atomba pour pesa malamu donc pour Nzambe comme de remettre temps et à circonstance yende mutu azora solution mambutu oko tambolo ke na gauche ke na droite ce que la société marambuno zéro net nga façon na associer là et yo on a pesa mda Kofi bravo a penza mopao a yebi penza kopo donc prise à ce que ça la ka Nzambe mo na situation en Europe tout le monde qui réaction ba combattants ba ba bimi ba sali ba banderole ba ko laksana l'état que Kofi a viola sala ba dansement ambo sala Kofi a bimate réaction ba congolais communauté congolais ba sali pour na Kofi étant que chroniqueur analyse nyoko nga za contre yango attends dans ces mots t'es pas Kofi aya vierge pas aya mineur monsieur ba ya pi baza quand même c'est que des gens qui faisaient pour parani parani penza nga za na mwana ana 12 ans na mwana yeko nje mutu ana 7 ans voilà donc parani penza otika mwana yo na mineur ou soit aye akota monde musique to kota on a âge o yo mo za conscient oui oza conscient tu sais ce que tu fais obi na ça elo obi na zo musabo musique a monde mususu musique mambosa ezalaki be la musique oyo o s'attendait que non même pas so za mko oyo mo yeba o se diriger te loko fona ki na ngobwe ce qui parce que bazaki ba fazer ngai na la contre mamba Kofi wa parce que bazaki ba fazer pour moi na outi na ndako mineur oye na ndimite c'est que parents c'est que baba ba orphelin ou ba kufela ba parents ba sundola bango bon ba fazer bazanga famille mais ceux qui parents so ba boteza bandaka ba parents na ndimite bazala ba vierge na ndimite ke bazala ba mineur donc o ba sala so ba sala ka bolingo na Kofi nga benga ba sala nde bolingo ba viola bango filter love oui mais ça love ba liambo nga Kofi Kofi futa bango makala moto ezala mutu na bango malgré mabenaye franchement makala moto ezala mutu na bango pour eza normal te moi ba muke o senda bango comme danseuse ayepe vierge je ne crois pas donc ba o ba sali bongo Kofi ayepe papa baninga ayepe ndeko ba malgré mabenaye ba yepe mbongo na ye afuta bango amata ba avion abongo ba pe na ndako na ba ye donc o ba sali
makala moto ezala mutu donc to yoka ba danser ba ko ba kofi ainsi karabango ko tsa bonga na tsanda ko ba bimaka te tant on a bon nakata donc balongo nzoto na yo moko balongo ate poani donc pour vous dire que bano sepe na bango nango bano sepe ko vendre pas ko vendre na mon fleury na ndaka munene mbeto musuni bano sepe ya nango le londe ba kipe ba poto me pona confiance le londe non ça na bango pe avec ba danseuse ba jouer un rôle na comment les danseuses peut batika ko voyager te musa na bango yo ba danseuse ba mise so orchestre so ba danseuse ba souffraka mais Kofi a zo même souci o mema bango nga za la contre bango mirade. Restons toujours là, tout le monde a son d'aller na bota c'est l'émission le biba viola ka ba viola na entre ba na Kofi a viola ka ba on ba viola Kofi. Par là je peux dire quoi ça doit préciser mais oui ba viola na entre ba on a bon ba ça la consentement ya bango mibale ya za na poser ba sali oui. Elle a bien dit, alors bien. Elle dit bien. Oui. Exactement que Kofi violara. Miso baya kawana, oyi ba danser azo provoquer artiste et moro. La chair est faible. Aye habillé ma boy, azo ni habillé ma boy. Aye habillé ma boy. Artiste est en mona. Quand on regarde mon papa te yoka mkonza ba sky. Boyete. Asenga bengi oyeso boyo boya. To boyo OK te quand même. OK te poani. Boya mo pa. Oh. Parce que il est en diamo dans bon moto bataka oboya mo pao c'est que olingaki bona tinga so na bona nga atanani on a posé des faiblesses mon pa au patron linga saloma solo oh bon qu'est-ce c'est belé tel ba avantage ya kozwa tant qu'est-ce c'est belé bon qu'est-ce c'est belé consciemment et biké asala yango kana ngate asala yango kana ngate atana bisonioso o changa ya pesa sindité na pesa mama li pesa nani ya sindité c'est ka boyo kozo banga te na comme chef sindité comme chef d'orchestre pesa sindité ndeni te ba comme so tende sindja koma ba koma yembaka ba faveur mingi OK te mais ya sindja yembaka ba danser ba binaka ba otse pesa sindeni ba na département mo rote kam sindi non sindi azala chef wana sindja azala roya azape na mo adio na mouvement ba comme so wala te ba comme ndenga bongo ba comme so pe mama liya te na ndenge sko ya bolingo obi kende na osabwe ba suka na ngate ba osape mutu mususu ba sala pe batu misusu consciemment to provoquer Kofi a salu yango eza bongo nga konna Kofi na konna ne ba danseuse quel message je ko lancer na ba danseuse o batika na ba groupe après ba bébé ça image ba président faire pas na ba danseuse image qui est bien ba ya musala oye musana osuka musana ya loketo hotel ma obina ya bilamba voilà donc soko luki musana ke nango bozonga nango boye sort na yo ezamabe donc baya musala obiso yebi musano ondo bude ma donc ondo bo na président ozon c'est la président nzela président so biti papa nga ya ki bude na courage pena expliquer pena président na si MC président olingo le kabatu nyonso ngana yebi président orchestre mo boye président wana soka lingi yo bobima président na koma contre yo ando linga ko psata pembe noté akoma bimana yo akoma sukolo zano bien na yo te mais soka linga oboya au comme exemple na batu musu c'est pas parce que linga mingi considérer trop si le loso bete les portes orchestre azali so bete les portes so soka bien zano bien abi président mo PCP mbota yebi ça peut succès na ki asala succès ma casse pas ça la mais kala asala succès ma casse pas ça la succès asala succès pas ça la succès na PCP mbota sika zali yebi ayebisanga ando ayebisanga mede fois okwea na mutambo mutu moko to apenza mwasi solo na zangi solo yo pem so amekaka yo po boyaka yango bokomane bien solo tozalaka na bien tozana bien tozala bien boyaka yango bokonditionner on a zong se na nzela apesanga conseil ya bifo tambola boye na vie oui pe la tambola bonga aza majable te na penda TV o mutu bato balobela vie hyper majable ba prêtre bazate nga ya TV o na zadana ba mission kano na zadana ba mission zadana bato star na solo na bango no ko envier ni na envier lorote na ya TV o na za mutapacité star nyonso na yeba avant na bandano le ka TV no coopérer na bango normal c'est ça donc akuna temps ça ça semble zo bata yebinga c'est un peu ça pourquoi balingo pesa information mabe pona vie pona succès ka mutazate copain information mabe pona ngeza ba jalelo eza batu oyo pe Jérémy yoka ba jalelo eza peut-être batu oyo manque à faire nga za actualité te nga na za actualité ndemo na yo amira to sala ba actualité no ebele o batu su bazango te batu basutu ki batana bando basutu ki ah non il faut bazala donc batu bazanga ba actualité bazara sir na bango te ba ko bonga ka te ba ebelo rote ba bi musaba o sa te ba bi ka ko lo ba komi kumi c'est que bazaya o bazate. Merci et puis encore question d'actualité tout le monde en l'accès Karine Mokonzi la baronne on fait encore tout ça la présentation fiancé officiel ba audio bimi ba vidéo bimi et mon papa Karine pose avoir comment on nyonso il est cas au article encore à sali sous présentation mobile ba photo bimi ba vidéo et mon papa Karine Mokonzi
mutu miyebi koleka mutu azalaka te mutu amilinga koleka mutu azalaka te donc Karine miyebi koleka bato nyonso basala baanalyse mpona koloba Karine amilinga koleka bato tout oyo baza bafan ou baza bafan na ye te donc ayebi mamba osala alinga avi na ye donc ayebi oyo osala félicitation na ye ata balobi bake na gauche bake na droite ba limité mais yo yeba oyo osala lobi donc félicitation na ye na sopeli ba fleur ebele libala qui fiancé yango memeti ebe bango tina libala donc ba défaut mais eza peut-être ba qualité na mibala ebele même so mbemso lingaka façon azalelaka façon ka kenda moi c'est mo zo même so mbemso mbongo ebele nga fa balaka moi de roi elle est courageuse donc félicitations bake musika. Tu es sûr pendant trop Karine pendant que tenir au simba tout le monde sur la vidéo bimia ba mi Congo tout ba autre même ba vidéo et ça par exemple bloc côté ça crée des problèmes dans ba foyer né tellement na bi comportement mobile na été mobile muso alinga moi ça za ne bon tellement na bi comportement mobile na été na ko bater simba te mbem mususu moi c'est muso za alinga ka mbala betaille net belle ma vemba linga moi ça betaille moi ça kangela ba sué na litama et ça la ke bien belle linga bon so to ye bien za ba cicatrice na elongi ninga basi baswaye moi ça soigne c'est moi ça y boye ça ke bien makasi donc moi c'est na moi si mon belle mbala za ba guna ye mon belle mso linga ka moi si alelaka mon belle mso linga moi ça sika papa mon belle mso linga donc muto na guna ye ya yoka Nasi, lelo oyo encore ba dossier ka tozaka kota ba ser na biso grâce mon avis encore une vidéo bimi mobile ya grâce il a parlé que oui assez pour te grâce par rapport à comportement à respecter à insolent tout là comme ça la vidéo net mon garçon on a monsieur là il est très calme mais comme ça la vidéo si un problème à moi si est-ce que c'est normal voilà comme ça la vidéo a bomi pe ye mobile wana so ki fa linga pe grâce na YouTube asa pe vidéo na lisepe la ye so bo monye bo ebise boye abi meza mbala nga monye mbala zoba makasi mobile penza ya zoba po mobile mwasi na nga so nzoto na nga mbongo ya yeba maso ya ye so lingo boya mwasi obike de signe na lingi na nga soute subi nzo okay ina nga okanga yo eleki na internet donc yepe ko mwasi na azo pe na mo pe plateau bikolo ya kitoko yo sa mikolo azo pe comme journaliste na ye asala ba base na internet et ça sens te franchement boy mwasi okoleki osali pe vidéo na mutuka tu sais ba français belé donc abi français benda ko ebimi ya ba ebimi français mo yo mtaboto bandika na poto est-ce que tu sali bon pour na capter message parce que moi si na za mutu ko pour qu'elle lancer ce message abala ka epo na kopo te abese bala ka epo na mutu abala ka za mwasi ne ya katandako aza mwasi ya ndanga so na bali na za mwasi ya ndako no mwasi ya YouTube makamba ngana mbala na ndako ya ndotalanga e ba ndotala internet te ye bala ka epo na internet te donc abi penza mbali penza elele ba biso ba mongo elela amiza mbala zoba elela ndi zoba penza kize ya kimongo elela abi penza mbala elela aluka asenga mo donc ngaso mwasi non mbongo no moko les ben on a des usage unique lorsque mbala zoba lorsque ba salita mwasi on de bimso on n'importe qui on de bimso on mutunyo donc mwasi on a valeur te aza bo balu apesa sa mwasi valeur te est-ce que tu ko besa pe beste moi ça coûte mobile nenga ba fonctionnement base internet so za sous mbala so zoba sous makasi so za ngo ba normal bolunga za ngo normal so za sous base on za sous mbala so za sous kizengi sous zoba makasi on za sous mobile asko mobile mbala ba tout so ba na c'est comportement non bien mbala te comportement c'est quoi ça comportement de bimi bongo acte ça ne bimi bongo à se comporter bongo chou exact to bimi so kaza zoba so kutala ko garder vidéo quand il y a un problème so il y a vrai problème là qui a cela maman peut ça qui kana ko ça la vidéo ko garder na so mona ndenge ko ça la vidéo ko garder de ba téléphone de comment ba vitesse bon ko ça vidéo ko garder donc ayebe déjà que moi si no bala e kame ko za la nga bien ko za na mabe aki na chouate donc eloko sango pona vie mo sango ka tiko sala donc abi donc akamba maele te mona ko employé wona zaka kaza mbala zoba na sitokolo bani balobaka mingi mibali oba ko bala basi basala na internet on dit ba utiliser ba on pour que akobalo mais quelque temps akotika ne pas utiliser kaka et ça là oko utiliser nini okutange sila raté ezonga ka mukie tika boyoko bébé baba te le bébé ezate oh utiliser ni ata yo za quitter l'état olingo za la te oya pa nga na ngando so na peka na mutu mususu donc yim to sali perte mbongo na po yongo za perte ya marchandise on nzamba pesa etika libela po na libela yim to sali perte mbongo na yo yongo ya marchandise esi la raté esi la raté beba raté jamais beba mambi ya bela beba maacha la mona beba mambi ya bela beba taka ndaza baba gère bien baba mère bana be mon expérience papa ba fille autre na ko sorte expérience mikolo eleke ba mama ka wana ko sitika amira de ebité tika be mo so ndo ko so pamba
expérience mikolo yo eleke ba mama kala mère na biso kala wa elek o mo bozala ndeni moi mo so asabie azabuka boye obike moi c'est pas comme so mukela ndenge o lobela wana seka uti sika mususu sika mira tika expérience mikolo o eleke ba mama kala eleke ba mama kala na musika en photo vérifier to e balance oh tika ozo problème jour musu ba robuko ngo ebitenye za akati omonika mwa malamu na se conseil yoko pesa bino tout na presse ba fi par rapport à mibalo à poto ba approcher parce qu'on a remarqué ba déception à la tout ce fi internet ça bali ils ont tenté à ko le monde à séparation divorce mibali ya poto na ekini baza ndenge moko eza ça dépend ya yubo bali nda yele pa na ça dépend comme mbai musu po ya ne pe normal et na basi mususu pe 10 ans mobali ya poto asela ko nyonso asela ko tout peut-être libala ko mto azela nana muto mobali yaka est normal so mbai musu pa ya ndenge buzo ba kuti comportement mwasi habité oza mwasi fa vendre bien mbai musu pa ya na ndenge normal akuti comportement mwasi habité oza ka goûter laisser ezali kambu ba comportement entre biso basi na mibali pendenga mwasi ko chancer mobali yaki na ndenge musazo ndenge mususu donc to condamner mbala poto mabaza la raté il va poto baza bien makasi côté li ba makasi botika ko bebisa ba réputation na bango baza bien mundu mdana ndenga yelaka baza ndenge mo yo côté la bango trop na mono suspect ngana nyaza na yebi mamno loba na yebi makamno loba za makamno loba tali so ka tetika na c'est que yo so bien poto yango zo o ngamba nanga kenda razonga ka yango zo ba aza no oui aza bien bele ba mbela poto ba aventure ba po baza aventure mba ko so za mobali bobo sana ke ba poto ngo beza bamboka mso baza ngo muke ona o bayebani donc oligo na bango belé nga yebi basi misusu ba se retrouva au mbala oti kishasa hier au moins na dakini na kino so ba photo et to parce que pas de base na yo o asiela ko nyonso pas compte un jour bala yo biso to ça non sérieux na vie après to bongo ba moins baza ba moins sérieux té mi bala poto baza bien tu peux pas la poto ba ya combien pene fana obi te na mobali moko o ba o na mobali moko ayebi na ne moko to ba pe kombolo bata mape mobali na mobali na Facebook oui ya fidèle o commissaire ayebi na donc ye donc la sheriff ba ko c'est un peu makambo ko senga pe makaza mutu ba ko sa pe makambo na tape sembo papa ozara no yomo yo to mona no pasteur ko za yomo ata lettre libosoka moko netinga bo oteka a obi bena oteka lettre liboso bana lettre liboso kombo na alphabet pesa ça la carré beaucoup mon mutumo alphabet ça la ba lettre est na ko alphabet la kombo neza ana biboye kombo ne oteka lettre liboso netinga me oteka a yesko oteni ngana meko kombo na ye lettre liboso kombo na ye eza lettre on a linga mingi na alphabet lettre ni na suka pe ka wala so na sala alphabet lettre ni na linga ke a b c d e na linga ke lettre liboso ko lo batena na lo lettre po ko alinga kuma winda sinikela yo so na meko ba yo boya ngalinga kutela bata kombo na ye on a bi lettre ça mo yo lo bani kan na linga ke bona okay wa so da fa bo tutika f alinga kana ye kombo na ye tena lo bongo na tv so jira tutika gcn mobile na ngana pio so da mira tutika a na pesi mbote kombo me ba lettre ba kombo na ye za na alphabet na si toujours qu'il se magali congolais elle a parlé aussi que jo wana kaka bali grâce temo a proposé pas balaye quand on avait espace tout le monde a peut se moment pono abala grâce te on a proposé que ton monique abali grâce nde ya yoka nde yo sombie donc pendant abala grâce te peut-être donc si vite ndeke proposer grâce andimi abali batiko batika internet eza ba faute na bango ba mena ba vie na bango privé ba sanction na internet yongo ba se retrouver à bout ponga na bala nani ekotikala na internet ta ko lekate yo bali pena internet ba caméra to ete baloy bana ba caméra boye fait boye pena film ba bala kala filmer ko ta bala kala ti mama biso na za cassette libano to to na bango ba kina ba caméra te ndetana biso te po anika caméra na sa biba eza caméra pona bomba ngo etreli souvenir na nga na nga na sa ba yanga na ba chaîne archive te ba chaîne poani est na ba ndeko ba baza ba chaîne est na ba ndeko ba journaliste ndeko ya ba cameraman ba ni non na bali mobali na nga ozala muta TVT na lingite yanga ya TVT mobali na nga za yanga za mobali ya aza noko che kuto comme camarade ba collègue na nga jamais asa na vie na encourager fo boya na yo et quand ça ne gubo ba beta musindi na bona nga muto za gubo ngo mo za normal muto za de gunde chezala na bona nga na lela makasi agumoko ako yo pelinga oh as pardon uza gubo poani magali kongolo pe suso comment fait ça ko lo bagé pa linga ki abala te sala ya nini otula
point babala qui était ye bobala sur ya nganzi mete nganzi mat point tongo linga ka ali kongo zaki ndeko tula mtesa eza ko tula mtesa li eti lelo pasa be mission lo ba na ko zanga sujet kuma mboto zo ka ba bitongo pe na lo baraka bimana ba PD makambo zo bimara chaque fois bima pe na ba PD kapina journaliste mo baza kin akuti yango salima ngambo c'est que oyo ka good na ndenga liboso na ndenga sima e ambongo ne asa wa za PD ti ndia zo bima sona ba PD kasiti ba PD bima na bango na desa na duso zolo te na simati donc le quoi ayo ka po ka bien ambongo na ye ayo ka bien na sima liboso tika so ba double sim Nous sommes bimika après ma vidéo. Après ma vidéo, on a té bio qu'on se bimi pour moi c'est bien ko bom ma vie privée na été on bimi si nyonso ce que nya ya sonner le coup ta mobile ni net mbala na valeur de la minute. Ta valeur te ba bae makasi. Si valeur mobile eza moi si. Si ce qui a bomba libala na ye a bomba mobile na ye a bom a kabola vie na entre vie na TV na vie na ya privé ngeza aboete. Donc moi si m'tata ki mobile na ye mobile a tombé na moi ça m'a bé. Moi ça ki mobile na ye. Na cette balinga conseil était mettant que cher aux a moi sur partager douleur on a bon quel conseil copier sa Karine par rapport à cette fois-ci encore à Zoom mobile ou que fiançailles ils OK est normal tu vas comment la procédure tout basile ça grâce à mon papa mobile ne ba vidéo conseil na bon grâce à moi déjà trop tard tout en neni sunasi oh il est trop tard on regarde conseil au PC il est trop tard yemora ye baso bo ça so bo sanya il est trop tard bo Karine mokomi Karine na bandi via sika soka linga libala ame mango nde mususu papa on ndenge me liboso bebeta Jérémy makese o sala lelo na mobali wana eleka o sala mbali misusu mabe o mbali misusu bakende la et pas mobali oyo ameka mpe ko changer comme ça ba qualité pour mobali azalaka. Voilà, Nassi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Le programme n'est pas très bas, on va chuter avec vous. Ok, merci beaucoup Mirai. Le programme est en coulisses. Nous préparer le Moboué dans compte à Casino de Paris. Donc, bon, on a Kalaté Dynastie toujours dans le studio. Comme dans le moment de dédicace, on va dédicacer. Bon, on y a déjà air, on va le pendre ça. Bon, bien ma casse. Harmonie et s'il a déjà tous les cas les parts de l'homme en décembre entre les deux. Merci beaucoup na. Béra de Prince des Amours, maître de l'air maître. Merci à Dada Ngabwa et à Dada Ngwabana, fils le général. Merci à Nika Kayenga. Merci beaucoup à Dadi Mavungu Fungule. Merci à Bato Nyon Sobalam Darabi, Sobaling Arabi, Sobata, des prix partout. La paix Sobam Bambote, bas s'abonner sous massivement à Congo Victoria TV. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs. Tout commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dis merci à notre équipe qui travaille toujours au four et au moulin. Merci à vous qui sont toujours l'excellence du travail. Elle est prof, Moïse, elle va professeur, tout animateur. Merci à vous, une grande dame, madame responsable, Son Tchétché Africa, qui me suit depuis Paris. Bientôt retour à Kinshasa. Merci aussi à vous, Evaris Abdallah. Bientôt retour à Kinshasa. Movier Odilo Mampouya, boutique exemplaire à suivre. Merci à vous, Movier Dadi Mavung Vungule, qui me suit depuis Suisse et Diesola London. Boutique Simbi Amiral Chamala Mikolo. Contactez pour la précision. Tous les seuls agences Auto Zedia, agence sous son salaire achat. Il y a voiture partout dans le monde, au Canada, à Dubaï. Contactez M. Benu Yoka, représenté dans Kinshasa. Wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye F perso. Et ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Awande pa ibalobelaka pe promotion artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin